Ma Mission TV, le miroir du monde. Et auteur d'extorsion de plusieurs voitures. Papa Bemba zongi esengo eleki tozalaki bato ya kokufa sikoyo tolamuki yango wana toza na esengo pasi elekaki yango wana toza na esengo sikoyo mpona koyamba ye yango wana mama toza kosepela mama toza na esengo makasi komona président Bemba zongeli biso na mboka igwe mwana somi abotama na bonne vie atiki mboka na ye richesse na ye po akenda na bazamba ko libérer Congo lokola tie ba colonel awa papa esengo ndenge watu mani ke Yesu akiti na bozongi ya président national président de la république aza président oya bunda po na mboka na biso albundela Congo nzamba koki kotika eboete nazo senga na bana Congo nyonso mobundi molongi na biso aye oya bundela bana Congo bana mbandaka président national azoya bose mobiliser bana bikoro Congo mobimba Bunia Butembo Bandundu partout bokungu ikela bikoro territoire bikoro motema ya Bemba azoya boye bake président na bino azoya bana Kasai betwabu mokozi na bino azoya bokilo na bino azoya boye bake oyo azobunda po biso tolongwa na pasi oyo mosusu azate kaka ye. C'est incivique et c'est toi qu'on perd. Azam dit apporter nous avons nous dit. Histoire c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah. Isaneyo. Mengaït. Ah. Oh yo les qui. On a l'équipe où il y a pas seulement Mengaït. Ah ma chère. Ah ma chère. Oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service mais ma chère CPX oyo izali CPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa batate ebele bakufi batali na sama bele oyo soku na msi bango bandu yoka moko likamu na ye izali na baagence msusu bazala cause ya bamatanga msusu tango na yoka kiri sorule CPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis boko senate CPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa butiba desordre bukei busali makababila ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya CPX réputation phénomène de réputation ala ba constipation CPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Na bozongi ya président national président de la république aza président oya bunda po na mboka na biso albundela Congo nzamba koki kotika eboete nazo senga na bana Congo nyonso mobundi molongi na biso aye oya bundela bana Congo bana mbandaka président national azoya bose mobiliser bana bikoro Congo mobimba Bunia Butembo Bandundu partout bokungu ikela bikoro territoire bikoro motema ya Bemba azoya boye bake président na bino azoya bana Kasai betwabu mokozi na bino azoya bokilo na bino azoya boye bake oyo azobunda po biso tolongwa na pasi oyo mosusu azate kaka ye yango tozopesa tozosenga na nzamba atia ye maboko po na ye moko akokoka te nzamba atie loboko na nzambe
et monisa malikolo ya président national Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo mwana mayele. Jean-Pierre Bemba Gombo akola na bonsu ya malamu. Bayebi na Congo. Toyebi papa Jean-Pierre Bemba Gombo. Toyebi mama na ye. Toyebi recherche na bango. Akola na vie ya pasite. Yango toyeko senga ke Nzambe biso ba mama Congo tolembi. Tozo senga soutien ya Nzambe akitisa mawana ye. Po tolembi monguna satana kende. Oya boma. Likambo ezali soko ozaki na Congo te. Ndoko yeba likambo ezali oyo ezawa te. Oyo aza na Congo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo prophète politique ye ayaki anyataki mabele na mboka na ye oyo bakoko na ye lokola ayaki esengelaki kozela na mopaya lokola azalaki lokola mopaya akoma na ndako na ye na sima ndako onga ya pe na ndako ya mosala te bandeko ne pe ya mosala nde yango no moni bazosepela ke bakutana na tata na bango. Oh mais babengi moto prophète politique bako s'attendre na nini ye moko pasa alobaki yango te alobi aye pona intérêt du peuple congolais mwana mboka oyo aza na souci ya mboka akobunda pona intérêt ya peuple congolais mo basepela kaka pa lokola ye aye toza nano na ngumba Kinshasa te na sima mwana mboka kosala nini akotambola province par province pona nini akoki kokoma territoire par territoire te pona nini akoki kokoma pe na collectivité par collectivité te mais na ndimi na bolingo aza nango na bana mboka akokoma village par village. Merci maman. Bandenge papa alobi ndo mo biso do vandi a o aza honorable biso do représenter province na biso ya Chwapa yango omoni hein so otali bien kwa musuba na Chwapa komona kendeni no biso do représenter o azali président exécutif ya province ya Chwapa ayaki koyamba président Jean-Pierre Bemba azaki bien na ye afuti pona ko représenter Chwapa o aza honorable na biso ya député provincial ya Chwapa ba ye pour ton pesa lokumu ke président bonake bana Chwapa MSC Chwapa fort. Merci. Bana ya Chwapa bazela lokola leader ACAE to s'attendre na changement ekozala kati ya mboka ata baza komema biso na nyamu ezalaki na absence na ye mais lokola ye moko asa nyati mabele azali présent awa il y aurait un changement. Bana Chwapa bazela eloko malamu ekozala pona bango. Merci maman na kopesa ngai maloba na mokuse na tondi Nzambe oya biso ya likolo pona Jean-Pierre Bemba Gombo ndenga salaki na ae mbula zomi na ndambo pe azongi nzoto kolongonu pona biso za lokumu nene mboka eza ya ye babombela ye moko akosa te awangana te ata oyibaki kolo eloko ye bana Chwapa bazela ye moko aye kozwa mabele na ye moko abangisa moninga ate yakana yakango nesengo
pas normal. Je ne peux pas faire un tour de propriétaire s'il y a 100 000 personnes ici. Alors, on est constaté un peu ce genre-là. Je peux voir calmement. C'est quand même pas comme ça. Moi, ça veut faire les choses calmement. Je vois les responsables. Il y a des gens qui marchent des câbles, tout ça. Non, on sait bazali korespecte lelo peuple te na nzela ya makolo yango toponi mokolo ya le 30 juin oyo ezali mokolo ya bosomi ya mboka kongo ozali komanifeste na pacifique na bato mosusu to mokolo ya aéroport eza na bato batandaki biso bambiscade bazali kobima mpo bataki biso tolanda bango mpo baloba biso tosali tozana ordre ezali pacifique bato bazali mal intentionné biso d'ailleurs tozalaki en corrélation na la politique. Par ici. Les efforts qui ont été faits pour être au point par rapport à la conférence, s'il vous plaît. La salle doit être expéditive. Monsieur le Président, nous sommes là, c'est le personnel qui partageons ces bâtiments et qui qualifient. Pour prendre le point, mon collègue Mamba est absent. Quelques minutes. La situation devrait basculer en TNT. Depuis 2015, on a prolongé pour s'inscrire dans ce processus-là. Il fallait remplacer tout le matériel de production. Il restait la partie diffusion. Nouveau vaisseau numérique. On peut s'inquiéter sur le vaisseau numérique de CCTV. Donc c'est là demande. Avant le programme TNT, de Bemba, si on vous donne la publicité, ça va nous faire des problèmes. Là, on leur propose mieux ici, ils sont restés là-dessus. Moi qui produis ce personnel, ils ne paient pas pour l'argent. Si c'était pour l'argent, c'était parti.
partageons avec vous. Pour le reste, je vais toujours relever le défi. Moi-même aussi, j'étais absent comme responsable de chaîne et responsable aussi de tout ça. Je suis désolé de voir l'état de bâtiment parce que quand j'ai le bâtiment, c'est un bâtiment de qualité. Tout ça, c'est des matériels, on va essayer de commencer tout ça. Mais les résultats, mentionnement, le canal Pink de CCPV. Ah, merci. Merci. Côté là. mokolo ya lelo mpona basali banso ya Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa, pe Canal Kin Télévision. Tokobosa na yango ata mokolo moko te, zele mokolo monene pona biso, pamba te tata na biso. Mobandisi misala ya CCTV Rally pe CKTV, mwana mboka Jean-Pierre Bemba o ngai na bengaka prophète politique singa ya Pakibo, azalaki na biso awa na sika ya mosala. Sima kolekisa mibu ebele libanda ya mboka basali ya CCTV Rally pe Canal Kin tozalaki lokola bana bazanga tata esengo ezalaki ya biso lelo komona te tata oya biso prophète politique somi ekolo Jean-Pierre Bemba aye kotala biso na sika ya mosala asuki kaka kotala biso te asololi na biso ayoki maloba na biso basali na nzela ya moko ya bakonzi azwaki maloba koloba na nkombo ya basali banso pe apesi biso toli apesi biso maloba ya elikia ya kolendisa biso kokoba na mosala ata komekakatano ezali kasi tata na biso Jean-Pierre Bemba alaki biso tolemba te toyika mpiko na mosala pamba te mosala yango nde tata mosala yango nde mama mpona yango mopanzi sango totondi ye mpenza botondi na libakuli nzenga abongisaki ya koya kotala biso lelo na esika ya mosala ndenge balobaka na lingala tata ye nzala esili toza mpenza na esengo mingi mpe totombeli ye boyeboli ye bolamu katikati na mboka tokanisi te kozala ya prophète politique Jean-Pierre Bemba awa na Congo démocratique misala na biso ya bopanzi sango ekozala mpenza kitoko. Asa ubita portable usafunga nuki. Isso é c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo, Mengait. Ah, oh yo les qui quoi? On a les qui vous y a passé ma vie. Ah ma chère. Ah ah, ngale lobi oyo. Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de mais ma chère CPX. Oh ils GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi badali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yoka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu bazala cross ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yoka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis boko senate CPX ezakaka moko. Boyo badongola miso
busakewa butiba desordre bukei busali makamabila ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX Réputation. répétition récitation Phénomène de réputation. anaeba constipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Voilà, merci.